mokile kelama esalima mibuhe bele olelo ye bandite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vamu Télévision etando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamusi bayindo na pongi matono mingi na bino bapesaka biso tango pe ngunga ya kolandaka émission na bino mokolo mwa lelo oyo ekoyaka okati ya mabota na bino na tina ya kotangisa bino na tina ya kolimbolelaka bino manaka na biso na kati ya calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso bayindo totondi botondi pe topesi bino bambote ya mingi bino banso bisika nyonso bozwami pona kozela émission mokolo mwa lelo sika wapi toyaka koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain tosimba babuku na bikomeli pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa ntsona mwa zomi na moko na sanza ya yambo bopemi ya misato eleko na biso ya yambo ezali bongo eleko ya mvula ntete mobu monkama na tuku misato na misato wapi ekotaki biso lisusu na mobu na biso mwasika uta boyei ya mobikisi na biso mfumuki mbango tokendaka bongo kobalisa lisusu manaka na biso elongo na manaka bapaya po ete bososola malonga penza ekokaka bongo kozala nde mokolo mwa lelo kati na manaka ya bapaya tozali bongo dimanche le 3 octobre 2021 tobalisaka yango po ete bososola malonga ekokaka bongo kozala lokola tozali nano na kati ya transition kosalela mpe bongo manaka ya bapaya kasi oyo esengaka na bino bandeko balandi kosimba mpe kotia na kati ya motu ezali manaka na biso na kati ya calendrier africain ya solo tosukaka biso na bino wana te na kopesa bino manaka ya mokolo tokoyaka lisusu kotalisa bino maya motuya ya mokolo nde mokolo mwa lelo kolenda bongo manaka ya bapaya le 3 octobre ezali mokolo monene ezali date historique pona biso bayindo na molongo mobimba bayike bayebi yango te kasi tika toyeba ete mokolo mwa lelo le 3 octobre 1921 ezalaki mokolo oyo basilaki bongo kokondane mfumuki mbango na boloko ezanga ndilo donc na etumbu ezanga ndilo etumbu ya liwa mfumuki mbango mobikisi na biso bayindo bango nde bayaki mpona kozongisa moto moyindo ayeba lisusu ntina ya kozala na ye kati na mokili kasi mpona nini bakundanaki bango te mpo ayibaki te mpo azwaki mosi ya moto kasi mpona lobiko ya bayindo mpona ngai na yo lelo oyo tozwa bongo na molongo mobimba na bisika nyonso tozali tika mokolo mwa lelo ya le 3 tokanisa na ino mpasi oyo mfumuki mbango amonaki mibu tuku misato na boloko mpona koluka moto moyindo moso kasi lelo mfumuki mbango azali dénigré mfumuki mbango abwakami mfumuki mbango ayebani ntina te na kati ya mokili te bandeko bayini tososola mpe mokolo mwa lelo ezala mokolo oyo tokoprofite mpona kopesa lokumu mpe kokanisa bongo mpasi oyo mfumuki mbango amonaki po bango nde bazali mobikisi na biso bayindo mpona nzela ya mateya na esongi ya nzela nde esika toali koyeba bosolo oyo ebombamaki libanda ya esongi ya nzela bomo epai ya bayindo ezali te tika tozwali te na kolika bokolanda bamanaka na Vamu Télévision oyo kolimbola bino na bosindo mpena makasi ndenge nini mpe ntina nini mfumuki mbango basilaki bongo kondane bango mpe mpona nini mfumuki mbango epai na biso bayindo matono mingi bandeko balandi ya Vamu Télévision etando ya bonsomi ya bwania ya mayele mpe ya bolamusi bayindo na pongi tokotombela lisusu bongo bambotama elamu na bandeko na biso nyonso babotami mokolo mwa lelo na boyike bisika bozwami bambotama elamu bamutukulu ya mbote kimi ya mfumuki mbangu ekoka bongo kobakisela bino mikolo ebele mpenza na kati ya bomoi na bino bozali na posa totombela bino mpe lisusu bambotama elamu tika bobenga biso na banimero ezali bongo affiché na sa etando ya Vamu Télévision manaka na bino kota avant 48 heures tokoyamba yango tokoyembela bino mpe tokosepela lolenge tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo mbotama elamu na bino banso na bisika bozali soki tozwi te moko abali te na kati ya rubrique na biso ya video du jour tokokabwanaka biso na bino bongo te tika tozonga kuna eteni ya régie kotala nini balengeli biso lokola video du jour ya mokolo mwa lelo tola infraction ya liboso ndenge akangi mfumuki mbango injustement na mabele na ye na lisungi ya bayindo inconscient okomisi bayindo bainconscient odroge bango mentalement na mateya ya lokuta na moyen ya fimbo odévier makanisi na bango crime contre l'humanité eza condamnable
condamnation grave epai ya tata Mokele soki bango batiaki mfumuki mbango condamné à mort na peine capitale bayebaka bango mpe ke bango mpe ezozela bango. Na bango kutu na ntango wana ezalaki bango batelemi mfumuki mbango batelemi mais siko milimo na milimo ndenge toosolola infraction eza grave ya mondele polo eloko yo osali cour na yo okondane na liwa atiki mwasi na bana ozwi bana na ye oke na bango eza infraction grave parce que mfumuki mbangu na ntango asali religion na ye alingaki atangisa bana na ye na école catholique te même pas epa baprotestant bana nde banga bazela école oyo ye alingaki akela ya religion na loko mema bana ya mfumuki mbangu kuna na boma eza infraction grave grave déviation epuis bana wana base retrouve pembeni ya mindele ti pembeni ya indépendance afanya ndende na pakalisolo eza grave kozalaka na bango kaka mpona seke bosi bobalola bango alors maye bangaki basala ya tata na bango basali yango te kozwi mamwili otie na quarantaine infraction nini mamwili asalaki po moto abandaki koteya sango eza mfumuki siko bino bozwi mamwili botie na quarantaine bato bakoki kosunga ye te akomi kolata basaki na bamafuba entretemps mobali ne pasali infraction te aza na raison boyebi yango bien po bino moko bolobi ke alobi aza envoye ya nzambe soki alobi aza envoye ya nzambe parce que akosala religion ya sika parce que akosala temple ya sika parce que ayekopesa bomoi ya sika epai ya bayindo soki alobi aza représente ya tata Mokele ingeka parce que ayekopesa bomoi ya si boyebi ya si epai ya bayi oyo ekozongisa bango bakonzi ya mabele na oyo mondele soki olingi boyokana na bayindo fo botraite dega matunu mingi bandeko balandi ya vamu television etando ya bonsomi ya bwanya pe ya bolamusi baindo na pongi toyebisaka na bino na kati ya vamu television mainyonso tokotielaka bino ezalaka na ntina ya kopesa bino mateya oyo ekokumbela bino boyebi na kati ya bomoi na bino ya mokolo na mokolo soki bosepelaki na komona biso liboso ya bitando na bino tika tozongisa matondo epai ya tata kwaku ya kala maisha bwaki yekola bango nde basungaki biso kuna na nsima ya kamera mpe kuna teni ya réalisation mpe montage tolaki bongo na kumungala 9 lumière totondi botondi na équipe technique mobimba ya vamu television na mosala oyo ezali bongo osalema kimia ya mfumuki mbangu kati ya mabota ya baindo banso na bisika bozali tokutani biso na bino na mikolo mizali koya so na elamu na koma mfumuki mbangu Ibeleba yebite utamokile kelama usalima mibu hebele olelo yebanite